Bon, naina makambo mususu. Oba ke soko vodo ayebuyi na yaka pena. Nga yaka. Na yaka pena ya masekite na yaka. Na yaka penza na yaka. Roba Belleville, total qui on place mususu ezala ba 87 €. Et na ba 80 €. Na ba prix ya okita to boya kite. Roba Belleville ezaki roba cérémonie te. Roba Belleville ezaki robe à États-Unis à sombi robe na ye alati akende restaurant kolia. Robe ya mams fesing to lobela yango boye po bino moko nde boke nango mabe. Roba mams ndenge eza wana yana la sasuki sa 1800 €. Na 1800 €. Eza original. Mams alataka ba numéro 1. Mams alataka pena ba original wana. Soko tali mams na ba talon na ye, so tali mams na ba saki na ye. Bona tsapso vidéo mo mams sala na kati ya maison. Biata ya Gucci. Biata ya Chanel. Biata ya Louis Vuitton ya pamba o. Mams a osomba chaussures, a osomba sac. Bo bimisela biso vidéo. Bo bimisela biso. Biso tout oyebi. Moto nyonso to za star. Omoni la ko sabino te. Ezaka te ke o Belleville aboyaka na ye. Mams ba boyaka na banko laksa ba bien na banko boyaka te. Tant yeba o gangila pona robe alati. C'est qu'il faut to yeba pena. To yeba maison mams akotaki. Tout monde la farti o ba pesaki mams. Tout le monde a même si débattu là qui est un emballage, un cadeau, même ça y est, tout le monde a. Tout le monde a. Et là, il y a la tibino va choisir une somme, ça la taille originale. Et là, la tibino va sac une somme, ça somme originale. Surtout binondé, pénande, binondé, na maman Thérèse, maman Mokolo. Mais on va que maman ça la taille numéro 1, bimisel sur ta vidéo moko. Dès que maman Thérèse, pénande, on est bimisel sur vidéo, pénande, nini. Pas bien on y. Bimisel sur pénande dès que oh vidéo ya mamsi yango azosomba eloko yango bimisa ezate pe kozalaka te totikaka kobetisaka star na bino bozofingisaka air nyonso tomona lelo bafali akoti na maison mpena boye asombisaki na ye video mpe esalami biso toyebi ke wi fali akotaka asombaki yaya totikaka kobengaka original na original te. Même si tu la première qualité de la Chine, tu as sombelé à la tia sali de la classe arabe, tu as dit que tu as bino bino ko gangue la robe yango. Robe longue sur 1800 €. Ndé comme qui 325, la quittation comme à 255 €. Moi tu quand même bino mo bo so s'appelle star na bino. Bo kita star na bino. Bo tombo la star na bino, bo tika kita ye sopayi. Na lobika en passant robe Belleville moi on a appelé la poste et elle sonne à combien 87 €. Et non moins cher. Mais la robe c'est en monité. Et la robe mon bala technique en 2 ans on a bêti na tout déjà ça va déjà. Na mutu quoi Belleville ça va déjà la ti robe moi à 85 €. Et OK nous dans restaurant nous colia ça va déjà. Ça va déjà. Oui, mutu tout o elingaka maman Belleville. Tous les fans naïe. Donc le 29 na 3e mois en tout cas mokozana décidé spectacle moko ya munene et kozana showbiz en tout cas mokozana décidé okuta soboza bezo okuta biakazana mwana suka libota o aloba rebele wana bokuta dipinenga moko et tout ekota donc mokomona maman Belleville la patronne bano ya bien ba oh ba biki ba balela ba shooting boya bokuta tous les stars là-bas hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana,
pona kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps. Yo muto lingo zo billet, benga na ba numéro oyo okozala mobimba. Yo muto yebinanu Carrefour P Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo oui moni biso ba congolais tozu lokola mama Belleville eloko azosala asala na eloko mwa munene na kati ya monde ya art. Voilà. Vous comprenez? Parce que, ça la zui. La plupart va te belé, tu n'as pas besoin de place. Showbiz va te belé. Tu n'as pas besoin de showbiz. Tu n'as pas besoin de. Mais au tali lelo, maman Belleville dit non, non. Et belé, baba on pousse à terre aussi, ma miroir n'est pas mal. Ça passe. Mais maman Belleville a salé opportunité. Oui. Maman Belleville a fait opportunité dans tout. A kabolite na mutu nyonso aya kotala événement a côté na showbiz atango ndenge nini alaka. Zela mususu te na kolanda obelesi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te seyo yesu nzela oyo ekosaka te zinzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga c'est avec. Et puis à Tchèna il peut monter il y a belé te $10 à famba VIP ils en a $30 oh ya beaucoup ya ebelé boya bokota ba star na bino oboligaka boya ipinelo rezoka musanga 5 wana bolobi nini cadeau surprise wana eza banani botie ba 5 photos mo boye bilongezo mona na te na affiche tozo mona to moni ba décor to moni ba gesho ba mais 5 wana cadeau surprise wana eza banani non asali bango cadeau surprise yemo ayebi Mukolongo ne rozala des jours. Donc si rozala mabe. Balobi ba bazo uta des parts et d'autres bazo ya pona. Somo, na biso somo. Maman Belleville azamutama. Et puis à sa chance. Ba équipe ezo. Toko repère sa pouvoir te na star na biso. Tant mutozo sala makama malamu. Ozi lokola maman Belleville. Alors ça c'est un spectacle bien. Il y a malam. Oh il y a bien, oh il y a classe. Et un spectacle était que il y a oh bozobina salité détini. Bah spectacle moi ça tout le monde. Bozope c'est sima. Il y a salité kara. Mais autant maman Belleville spectacle il y a classe, il y a les sons, tu bozo tala mutozo tirer les sons. Aujourd'hui Pour des contrôles, ici les commandants de bord de l'Airbus A380, compagnie Belleville, vol BT 2025. Nous sommes en configuration de vol stabilisé à une altitude de 35 000 pieds, cap 250. La vitesse de croisière est de 850 km/h. Tout est nominal à bord, météo dégagée sur l'ensemble du trajet. Prévision d'arriver à destination dans 2h15. Merci de confirmer l'alignement sur les plans de bord et la disponibilité de couloirs aériens. Reçu, vol PT 2025. Voilà. Maman Belleville, moi, Souana, n'a yébité.
Zambé. En tout cas, félicitations pour mais moi. Zambé, félicitations. Mais ça, là, bato belé, bazo critiquer Madame Belleville, balobi qui est baza hypocrite. Bon, il a beau ça comme un maloma té. Mais bino koto bozo bazo ça maloma. Kuna bazo di maté. Na bi alors je Maman Belleville. Hypocrite moi ça nini. Na yebi petit. Non, on qui est molo molo. Oui. Hypocrite ya nini. Asele le côté la plupart bateau nyonso wa au moins na ba vanda wana o ba kenda pasila la plupart wana bateau bazaki pas Belleville oui mais suko ilo lelo ba ngwana ba luka ba ko ba finga Belleville bo etali Belleville nani bazande batalo batabo soto o bazaki pemeni na ye ba ona ko tufel likabo ezaki na kati ya Maman Belleville lelo bango bakei mais biso to ye tango biso to ye maboko na biso eza peme Maman Belleville wana évolution azo mata tala niveau mwana bato akomi na niveau osomba avion est-ce que mutu wana aza moninga na balobi avion wana ezoninga eza nini avion sepelo kote bozo ça c'est le passeport oui c'est le passeport makala oui donc c'est qu'ils ont payé ça pendant mambo oh ya solo mabeza sara la patronne sara mambo zobate ya sa mambo na sentiment te ya sala selon Saint-Esprit molimo ndenge kambai o so comprendre voilà ndengwana siko bem sanga muta star munene asobi avion star munene asobi ta spectacle munene na showbiz ya munene so yebisanga siko muta bongo pour soutenir tes poids soutenir tes poids oui aux la mesure soutenir pour soutenir rien bino bato lo ramabe pona yi pour soutenir mais bolinga mutu azo passe mutu aza passe ndemo ko soutenir ya ndeko tika ki mutema mabe nani atika banani basala mablo nazolo ba mutu tu afinga ka mabe tika ki mutema mabe mutu mbonga muninga na oti balobi mutu mbonga za muninga na oti loko olingi koloba ngo mingi tia ya to solo la zelana biso moninga dipile benga zabo quelque soit niveau nini mabe va zambo faut on dit mamuto aza na mbo benga mama o ni bazolobela yo ngoti ozobenga mama est-ce que mama na yo aza Maman Belleville aza une patronne patronne et puis aza collègue ozo comprendre na eloko bato babosanaka ke moza mama soko na bengi yo mama eza mabe te tozoka 7e baga na benga ke mama est-ce que comprendre très bien beba en tout cas matière ekotika sikoyo kande na vandi awe na bite tina zela na mibonga matina ya ko lancer matière ezwanga ta malamu ndika na vandi awa na lobela ngoka les mutu mususu faut changer ne passe pas derrière moi là-bas il faut que change mon comportement oyo exacte que non tu dois faire comme les autres mais il faut que un peu différent nde na minute nazoyo sabino bosila aza ya kobanga makasi aza ya kobanga pourquoi télé si interpellaki ye télé si interpellé ya bitika makambo ozosala wana bana na baza bana na yo yo mtu ozobimisa bango yo mtu ozosala bango donc s'il y a un problème c'est mieux ovandisi mwana olobeli ye oyebisi mwana olobi ke non eza bien te eloko osali na sepeli nango te ke ozwaka mwana obanda kite là-bas derrière moi ozwaka mwana obandaka kokende kolobaka na bato mosusu baya kopesaka baya kolobelaka mwana ozomona ke li gachibi bakendaki mpona bacomportement oyo eza fausse bacomportement oyo eza mabe il faut tika nayebisi bino mama luketo asilikeli telesi bazalaki kutu na tournage babi asilikelaki telesi makasi alobi yo ndenge nini okoloba nanga babi te comportement na wana eza bien te okoya kotikala yo moko biso siko toyoka soni parce que nyonso biso toloba na télévision tobimisa bato mosusu mabe pourtant tobombaka yo biso nde tokoyoka soni makasi biso nde tokobeba alors tika comportement wana si un problème po makambu oyo bakoni mafinga bange déjà bazwango benga bazwango siko ye moko mère avandi mama na bango maloketo avandi Silas alobi makambo soke bimi soni kolali pananga po bano déjà nayebi déjà ndenge baza
Ce qui a bibi a okende ka côté adversaire et comme ba polémique makambo bi mebele na mutuma be ye tellement lingate ko bi mutuma be alinga razala toujours mutuma lamu ale pou aboy alobi te ba bi misaba bloko te ngamona bi ndenge na ko gérer yango parce que la minute on a zoye bisabino mission so regretter dinana azo regretter le pourquoi alongwe pas dinana po soki alongwa qui pas dinana te na ba chaîne nyonso à l'exception de rien Michel nga ba no jouer peut-être que alinga ba no jouer ndete na SB alinga peut-être ko jouer musu na SB ndalinga ka jouer te ozomona mais na ba chaîne nyonso Michel alinga jouer na ekaka alinga jouer na Bella alinga jouer na Kanta alinga jouer ba chaîne ata ba chaîne ozo jouer lelo yo ata soki asaki pas dinana alinga kaka sa nini a jouer ba Kenny bangwana bazo jouer bana nyonso j'aurais pas dit nana bazo jouer ba LB bazo jouer bango surtout kuna bazo jouer na ba chaîne nyonso sauf que pas Maman Luke tout ba jouer raté donc monsieur mon quoi se rendre compte que lobby eza pas ce qui na yebaka na linga kina sa nini na tikala place na zalaki biso to yebi histoire ndenga longwa ka et pas dinana et yaka makambo ebele yaka o azana problème na Michou pour Michou de bozo mone wana Michou a pétété Michou aza pétété ali panangu bata moi déjà abima tongo et pas na bango éducation et vanda pena sûreté donc à vivre en éducation o ya zoa de partout na babala bala na makambo tourana mais éducation wana nyo surtout ya vanda nango azala nango et lobeli les désirs la ça très impoli Linda sotali Linda ta Davina sotali bango baza batumo ba elobela bango baza ba impolité. Ce que tout moni Davina denga répondra ki wana c'est parce que ba fanya Maman Loketo bazara batumo baza lokwa ba maboma. Ba ko banda ko finga tellement ko fingeleki yango répondra quand même azandenge monte na Michou pena za muto za bouche ouverte. A mutu pena lobaka. Et lo repeso pekise ba mususu ko loba eza ndenge azana Maman Luketo alinga te bana ebaloba ndenge pe bela pelinga ni ba ni baluba et le kanga bango parce que ba pekisaka bango pa ba tumususu ba théâtre ba mabo beba nga lokola ngapo ba tumususu ba na sina respect muto azana mbongo akamara nuti normalement surtout na signe respect maman wana c'est au moins yango moni ke bango ba yaka na ke politesse banani de bango banani tout va finir belle vie ba yana ke politesse okenga na mukolo abenge mama te ke politesse na bango yango bakenda musika biso to yana ba intérêt to zare to lingaka star na biso oui famille bota mobima to ya to lingaka star na biso yango moni ke to vana ya ne pasi bisengo to vana mama na biso et puis biso la famille bota souffrance des ratés bino bozo lela te belia ngai dis ba bifuna yo koto yo mono lela mama pesa mama ngai dis na sa biloko wana te moni ngai na mutu to ayebi na monde théâtre dipine na fille ya bilela le tête na fille ya bisenga te na rappel ko sauter na vie raté oya eza yo oya nga voilà mais belé madame Belvi ata soka sungi bato alobaka na ye na bato koto oyo omona sungi koto babiso kopesi na gauche lobo la droite yeba te mais omonaka boye na public bato bayebi Maman Belvi alobaka te eza nde biso moko nde tolobaka bino mo bolobaka ndenge exemple lokola nga nakufelaki ye Maman Belvi apesaki enveloppe na senga ki merci et c'est ma belle vie ta ndenge yo lobi boye sikoyo po bato misu bazwi ke Belvi akabela ndenge pe bango baloba nde bakabela bango pa Belvi nde Maman Belvi mosusu alobi aloba machine mameno makila mino nanga mpo basunga ye et c'est Belvi moto atileki alo te wana tomona ye video ye mo moto aloba la patronne tu es conscient Belvi Kandi la patronne
tournage na bela salaire a pesinga inga mona bi oh bela tournage wapi na Bellevue TV kamze la patronne. D'accord. Ba ba ko tout cabonné donc baza problème. Donc voilà moi la tata na maman na maboki donc vous allez moi passer pour na uti peut tourner pour na kati nda kwa Bellevue. Donc na temps on sala ma bêtise. OK. Donc moi mungina comme écoute tu na rondel na fungo na vélo pour salaire matin elles sont oh non Tiango. Alors botika kolobaka buzoba na mutu oyo yebike asali yango te biso tozala ntango badistation na bino te C'est ça. tozala ntango badistation na bino te bobomana bofingana biso famille etali biso te. Ouais, moi yo lobi etali bino te mais koto ça fait parler. Te koyelaka masolo wana te nga naza toujours car Bellevue. Naza toujours promotion ya film. Ya film na. Naza na ta on a te quand on va na plateau pour ba shotis wana te. Ah. Oui, na buzoba ipa na. Eza buzoba. Quand on va na plateau pour na lobela star na biso. Oui, c'est ça. Hein? Et bon, on a la temps nani oyo ya Davina bino sous beaucoup mi ko exagérer bon benga milliardaire. Tandis que ba na ba limité bino. Ozo benga bon. Tozi lokola. Tozi lokola etena. Etena ndenge azala na yolo ya simba kota ya malewa oza na besoin ya eloko apesa yo c'est ça so yebisanga tokokende motema mabe jamais tokosoutenir etenda akende liboso. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'ère à laquelle vous allez nous suivre. En ce net moment, c'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève des classes d'artistes. Je suis Exode Mikebi pour le compte de votre analyse avec mon invité spécial aujourd'hui, c'est Dipine Etuta Ekota Molobeli. Il y a famille Libota, il y a Madame Bellevue Kandi, la patronne. Alors, je vais profiter pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Joyce MJK, Jessie Moulombo, Elden Mikebi, voilà moi c'est Alibala, toujours Essengo na Bango. Voilà, aujourd'hui nous allons essayer de parler de tout. Torolobela, Marambouya famille Libota, qu'est-ce qui se passe dans Internet? Qu'est-ce qui se passe au milieu? Il y a artistes, comédiens. On va essayer de parler avec Dipine Etuta Ekota, que j'ai dit déjà. Bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Enoki. Bonne nuit. Ouais, nous allons très bien. Nous autres, en tout cas, il y a Rolobapo, nous avons déjà. Donc, bonne nuit, la famille Libota. Ouais, famille Libota, vraiment. Maman Bellevue, la patronne, la bossante Biakazana. Maman Yangoyo. Famille Libota Mobimba, monde entier. Si on a le français, c'est trop dit. Mais bien, ce qu'on a l'ingala, Mokili Mobimba. Oh. Famille Libota. Il y a bino yangoyo, on dit bien, na bino tout est kota. Nango na zo baka ke to consommer film. Yangoana. To consommer film na biso. To partager film na biso. C'est un choix. En tout cas, ils ont qu'elle est bien ma casse. Alors, on a biso surtout que na distraction. Distraction c'est ma casse. Alors photo téléma to keba. Alors si on continue la distraction, tu retravailles. Alors si on continue la distraction, tu retombes la star na biso te. Alors biso toza toujours kaka na film na biso et puis toza ka wana poto tombe la star na biso Maman Bellevue.
Kandi, la patrona. Voilà, tozo tombola maman Belvi Kandi, Ezali, Molobeli, la famille Bota, Nani, Dipine et Touta, Ekota, Dipine. Quand on parle de madame Belvi Kandi, la patrona, on voit Bella Production. Bella Production, tout le monde déjà Lobeli par rapport il y a film et puis toza quand on a filmé les lots toza sous-soupé na spectacle, un grand spectacle où Ezali le 29 mars 2025. Merci. Tolobi na ba tous les fans au balingaka maman Belvi. Oh nyos na ma o balingaka iti. Mais maman Belvi alingaka bino. Tous les fans monde entier. Toza na événement le 29. Il y a 3e mois, au moins le monde le 29 na 3e mois. Oui. Na 17h. Mututu o alingaka maman Belvi. Tous les fans naïe. Donc le 29 na 3e mois awa en tout cas beaucoup a décidé spectacle moko ya munene et qu'on a showbiz en tout cas beaucoup a décidé okuta soboza bezo okuta biakazana mwana suka libota o alo ba rebele wana bokuta dipinenga moko et tout ekota donc beaucoup mona maman Belvi la patronne bano ya bien ba o ba ebi ke ba lela ba shooting boya bokuta tous les stars na tous les stars là ba bolingaka ba billet zote kama ndengi nini donc soki ba bengi ngai dipine okozwa billet obengi ba biakazana obengi tadi ngalapa okozwa obengi Jemima Ibele Pamela Matondo. Donc bino nyonso ba communicateur ba communicatrice nyonso bozana ba billet bozoteka voilà ekozala bien mingi bokozala desite boya bokotala ba star na bino yango nga na sepelaka mingi moni biso ba congolais tozwi lokola maman Belville eloko azosala asala eloko mwa munene na kati ya monde ya art voilà ozo comprendre parce que omoni ça la zui la plupart ba te belé te na bazwa place wana showbiz ba te belé ba te bazwa te showbiz na bazwa te mais otali lelo maman Belville non et belé babanga opousa ata kosima mir wana ya pamba nazoyebisa eza pasi mais maman Belville asala opportunité basalaka biloko maman Belville apesi opportunité na motu tout akaboli te na motu nyonso aya kotala événement akota na showbiz ata yango ndenge nini ezalaka et puis atie na ye mpe montant ya ebele te $10 ya famba VIP eza na $30 oya boya ebele boya bokotala bastar na bino obolingaka boya dipinelo ezokambwisanga 5 wana bolobi nini cadeau surprise wana eza banani botie ba 5 photo moko boye bilongo ezomonana te na affiche tozomona tomoni ba décor tomoni ba geshe mais 5 wana cadeau surprise wana eza non asali bango cadeau surprise yemo ayebi mukolongo nde kozala des jours donc si kozala mabe balobi bazouta des parts et d'autres bazoya mpona somo na biso somo maman Belville aza moto ya bato et puis aza chance baéquipe ezoya na biso bato bazobenga lokolanga moko dipine mpo ngai nakosomba nanga billet te mais bato bayebisaka dipine nakosombela billet yo déjà osomba billet te mais baolinga basombelo kaka te ngai naza déjà na yo déjà okota siko bato basombela yo kaka merci vraiment merci na moto anga asombelanga billet merci nzambe apambola balobi délégation ya poto bazosomba 1000 billets mpona bazosomba mpona bango moko bazoyakisa sana po bakotala événement en tout cas bata poto 1000 tel niveau balingaka maman Belville donc mosala maman Belville azosala na Congo yaya tomonaka bapays mosusu star na bango azosala makambo malamu bazosoutenir ye mais pourquoi biso mpe non tosolola ko pourquoi biso mpe tokoki kopesa pouvoir te na star na biso ntango moto azosala makambo malamu ozwi lokola maman Belville azosala spectacle bien ya malamu oyo ya bien oyo ya classe eya baspectacle teke bozobina salité ndetini
baspectacle mo ezanga motuna makolo ozopesapesa nsima ya salite kaka mais ota mama belvi spectacle ya classe ya leçon te bozotala motu na motu azotire leçon na ozo comprendre voilà mama belvi moi mwasi wana nayebi te Zambé, en tout cas, félicitations pour moi. Mais félicitations, mais ça, là, bato belé, bazo critiquer Madame Belleville, balobi que baza hypocrite, boy na boya saka mambo malonga te, boy mais bino koto bozo bazo sa mambo malonga, kuna bazo ndima te. Na bi le roi Maman Belleville, hypocrite on a sali nini. Na yebi pété. Non, on donc ne molo molo. Oui. Hypocrite ya nini. Assez le côté la plupart bateau nyonso wa au moins na bavanda wana o bakenda pasila la plupart wana bateau bazaki pas Belleville oui mais siko ilo lelo bangwana ko baluka bakoma ofinga Belleville boy tali Belleville nani bazande batalo batabo soto o bazaki pemeni na ye baona ko tufel likabo ezaki na kati ya mama Belleville lelo bango bakei mais biso to ye tango biso to ye maboko na biso eza pembe mama Belleville wana évolution azo mata tala niveau mwana partout akomi na niveau osomba avion est-ce mutu wana aza moninga na balobi avion wana ezoninga eza nini te avion osepeloko te ça c'est le passeport oui c'est le passeport makala Eh. Oui. Donc c'est qu'ils ont payé ça pendant mambo. Oh, il y a solo. Ma belle ça la patronne a ça mambo zobate. Il y a ça mamna sentiment. Il y a ça là selon Saint-Esprit, mon lit mon nègre kamai. Vous se comprenez? Voilà. Dengwana. Si on même ça muta star munene. A sobi avion, star munene a sobi ça spectacle munene na showbiz. Ya munene so yebisanga siko muta bongo pour soutenir tes points. Non, soutenir tes points. Oui, aux la musique, soutenir. Pour soutenir rien. Bino bato lo ramabe pona yi. Pour soutenir mais bolinga mutu azo passe, mutu azo passe ndebo ko soutenir. Ya ndeko. Tika ki mutema mabe. Nani atika? Ba nani basala mablo? Nazolo ba mutu tu afinga ka mabe. Tika ki mutema mabe. Mutu mbonga muninga na oti. Balobi mutu mbonga za muninga na oti loko olingi koloba ngo mingi. Oh, tia ya to solo la. Zela na biso moninga dipile na zabo. Quel que soit niveau nini. Mabe va zambo. Faut on dit mamutu azana mbo benga mama o ni bazolo bela yo ngoti ozo benga mama est-ce que mama na yo aza mama Belleville azana nous patronne patronne et puis asa collègue ozo comprendre na et lor bat babosa na rake moi ça mama soro na bengi mama isa ma bete tozo ka 7e baga na benga ke mama est-ce que comprendre très bien ngalo na ngapo batu so na sina respect mutu aza mbongo akama nuti normalement surtout na signe ya respect maman wana c'est au moins yango moni ke bango bayaka na ke politesse banani de bango banani tout ba finga Belleville bayana ke politesse okenga na mukolo abenge mama te ke politesse na bango yango bakenda musika biso to yana ba intérêt te to zare to lingaka star na biso oui famille bota mobima to ya to lingaka star na biso yango moni ke to vana ya ne pasi bisengo to vana mama na biso et puis biso na famille bota souffrance ezala raté ba bino bozolela te belia ngai dis ba bikuna yo koto yo mona ozolela mama pesa mama ngai dis na ça biloko wana te moni ngai na mutu to yebi na monde théâtre dipine na fille ya bilela le te na fille ya bisenga senga te na rappel ko sauter na vie raté oyo eza yo oyo ya nga voilà mais belé madame Belleville atasoka sungi bato alobaka na ye na bato koto oyo omona sungi koto babiso kopesi na gauche lobo la droite yeba te mais omonaka boye na public bato bayebi na mama Belleville alobaka te eza nde biso moko nde tolobaka bino mo bolobaka ndenge exemple lokola nga nakufelaki ye mama Belleville apesaki enveloppe nasengaki merci ese mama Belleville ndenge yo lobi boye sikoyo apo bato misu bazwi ke tozoloba ndenge mpe bango nde bakabela bango pa Belleville nde mama Belleville mosusu alobi aloba mashine mameno makila mino nanga mpo basunga ye
Et c'est Belleville Moutatile Galo. Te, voilà tout le monde a une vidéo, et moi, Moutalo, bah, tiens, moi. Alors, votre Kolobarabu, Zoba, Namutu, oh, Yabike, à Salé à Moté. Biso de la Tanga Badissation de la minute. C'est ça. Tozala Tanga Badissation de la minute. Bobo Man, Bob Fingan, Biso Family Bot, et Tali Biso. Ouais, moi, le lobby est à libinoté, mais Koto, ça fait parler. Quand on a ma solo, on a toujours car Belleville. Naza a toujours promotion, il y a film. Il y a film maintenant. Naza on a vend un plateau pour la sortie sur la terre. Ah. Oui, non. Les Zabouzoba. On a vend un plateau pour le star Nabis. Oui, c'est ça. Hein? Et bon, on a il y a Davina Binosus Bogomi qui exagère, bon, on est milliardaire. Tandis que Etena nenga zana na yolo ya Simba kota ya malewa ozana peso eloko a pesa yo c'est ça so yebisanga doko ngele mutema mabe jamais toko soutenir etenda akende liboso siko tozi siko loko tozi loko Davina Davina za mona moko ayena monde théâtre azali déjà na bambongo na ye tant ayepe mena Belleville mongo saili e bakisami siko yebisanga siko bakomi siko kofinga ye oui azana mbongo yebisanga mutu azofutela azala na lipango nanu na ye moko azofutela par jour appartement $250 par jour pendant un mois. Par jour, combien? $250. Soit pendant un mois, ça combien? Par 10 jours, déjà ça à $2,500. Bon, peut-être sous. Donc, au sali $7,500. Bon, ce qu'on a dans ça, ça va mentir. Ah, toi, sur la tête, $500 dans mois. Toi, tu as des finances. Total. Mais bien, on exagère beaucoup, milliardaire. Oh, ça milliardaire. Azana Mbongo. Makasi. Bango moko lelo bakomi kozwa Davina. Bakomo chat maman na bango guerre na Davina. Ah. Vous comprenez? Donc bango moko bino te bango moko ba. Tango bango bazo finga Davina. Biso to royati. Il y a une miniature bango tia bango mi balé sika. Davina ça oui. Davina a problème monter. Maman bango za mukolo Davina. Mukolo à terre aleki oko éviter bilo mso mike donc on vient pour éviter to vient pour finga Davina yiba za mwana ça elenge a oluka ça la pe elenge na ye ah ba ba ki bino tango baba ye na ndako bino bokwei ba bitango na so na omoni zana eloko on est ko isabiso eza ndako eza yete ma pesi yo vendre mais Davina za mbongo na ye ana mapango na ye wana mbongo na ye o ye azofutela appartement to solo là c'est ça c'est Davina na ofutela Davina zana zela mosusu te na kolanda obelesi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te seyo yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini nanga c'est avec